Mbote na bino ba maman na ngai ezalinga Muna na kati ya chaîne na bino Muna numéro 1. Bandeko na video mo ya moke opesa bino ndeko mwasi abengiga alakisinga ba video na ye. Mama nanga azalaki rose lokola ti elamba na lati. Rose lokola ngulu boyebi posa ngulu ndenge esalaka. Mwasi ndeko mwasi alobi Muna nazotia ba diprozone nous bobi ba diprozone o etiaka choko mais ba diprozone médecin apesa en ordonnance pour traiter bateau bazana ba peau difficile mais ça te pour etia choko ezali pour un traitement pour une durée après ce que sili et s'il y a tchaka ngona ba crème na ya sangisi yango et sali déjà le ko la poison et sali néfaste azo tiango azo koma choko yazo sepela bazo mona ye siko ya bisinga na komi lokola ngulu na tchaka ba fond de teint bosusko fond de teint sili pour des fois pe kozanga ozangi pe fond de teint le temps que somba fond de teint le temps que commander fond de teint pe ici là des fois pe commande le temps il y a azat siko lokola posa kozika ngana ebisi mama nanga kende na ba dermatologue aux yeux rendez-vous ebisi nga Muna na sali rendez-vous na dermatologue là toza avril dermatologue à épicier prochain rendez-vous septembre à consulter ba dermatologue encore ba dermatologue à Paris baza penza ba IP quoi ba prochain rendez-vous à septembre ou novembre on a le en attendant que mon dermatologue qui est na pharmacie qui est na pharmacie au comment on a ba spécialisé ba spécialiste conseiller ba po ya ba tout mwindu ba kola kisayo siko ba biloko na ba diprozone wana bois kango tika poso et se reproduire tout ça na ba mélanine na biso et se reproduire malembe poso ko bonga parce que là bandeko nanga poso wana pinza ttt catastrophe des fois hein, en voulant tout gagner on perd tout azalaki na bien na poso na mwinda choko et babysier ngana bise kende kuna ba peso ba crème ba base à plante moni ba plante ne nature ezali ba plante on est ko bongiso poso malembe baninga nanga soki nzamba sali o mwindu zala na crème no bien et bongiso poso non et baby sao to moni pe ba Beyoncé baza pembe babota ma pembe mais ba ya na Camora pe baza mwindu ba doshi ba rappeuse lokola ba doshi la rappeuse américaine abimi na succès na za mwindu ba aya star baza mwindu donc toti kaka kolanda po mutazabu yo pe fozala bo non nzamba sali e bon yo penza basali ndenge ozali otolongola non complexe one après bato balingi bacha choko eza na bango problème na bango ngana ko pekisa te toza libre tout ça là oyo nzoto lingi mais ndeko mwasi oyo ntabenginga Alexandra ba photo na ye ndenga comme lokola poso ngulu donc vraiment ipesinga somme yango na pesi conseil ndeko nanga so nzamba sali obo izala na obo tokoki pe kobongisa litinga na bimiti na tie na bimi liboso na bino na tie moi fond de teint na tie moi rouge voilà mais na lobité kinga na kicha choko pona comme lokola Beyoncé pona gagner ni na vie non naza fier na ndenge naza ba parents ba botanga boye non tikala boy nako bongisa poso nanga na boyité mais o exo pona tia choko po mobala linganga po batu ba monanga non tous à la fière ndenge tuza bandeko nanga s'il vous plaît pinza pisinga pasi bino tamsusu pe bandeko bolingi ko tia choko botala non étude mona non ba professionnel ba crème eza nango ezokoma ba crème éclaircissante et ko bebisa te eza non kapo éclater peau mwana boboko sala et puis bomona ba professionnel bomona ba pharmacien bomona ba dermatologue bako conseiller bino mais kaka boy à l'aventure aux diprozone au kamato na crème normale et ça li déjà mabe pour na poso donc ils a dangereux ba cancer à peau ezali ba maladie belé ezali et ko provoquer ango donc tout ça là vraiment attention en tout cas ndeko moi singane na pesier conseil à mon dermatologue à du rendez-vous à rendez-vous à musika mais ça bobi rendez-vous nae akindi na ba pharmacien ba parapharmacie ezali ba crème ya bongisa posa bato mwindu eza nango na pharmacie comme pe gamme rayon peau noire bino mon bokomo na peau métisse okoluke loko ekobongisa en tout cas le message à l'élève qui bon boy ça na ba commentaire et là on est bino bon na pesi bino à bientôt ezali Muna na kati ya chaîne na bino Muna numéro 1 chaîne tout ça le pela ma solo ya mokili à bientôt.